Congolais a respecté ka RT. Et ça faute, mais ça faute à gouvernement pété. Et ça biko et quoi monde a été respecté yango via pandémie oyo. Quand il faut le voir avant, sur le recel en autre cas sabotage en guise de quoi? Oh bah c'est depuis ce lobby ou lobby que oh bah le lobby va complexer. Oh toi le lobby comment on a complexé. Oh marabu au raisonnité rando wana. Et ça malamu pona ko zongi sabatu batu bateyama. Bande komi balé. Si on a un problème, tu as un pour qui sont non. On a ici la zamoua nanga si la zamoua nanga tata moi si na ko sangisa na devoir na tika nango. Tina cha mutu nanga na se zo likolo ya ko sangisa bana nanga mi balé. Bazonga na harmonie na bango. Po basi bazonga. Eh mingi nazo ko tinda message na deux personnes. Nani? Fallon mafuta na bitodi Blandine. Moi na bali komona bangoti. Po baza ba bord moko. Bote na bitu na bino. Moi to deba sabe. Oui ba nani ba nani? Fallon bitodi. Na Blandine mafuta. So na bala komona bango. Fallon mafuta Blandine bitodi. Botikali na sonyo. Badongolo meso moine. Badongolo meso moine. Pour votre information, Irsil Azekolala banda mukolo papa kufaka. Et ngai nazalaki na morgue. Na boy ko filmer Irsil. Pour ngana la musa makanisa bato belé. Et bango zaki na privé. Bon pourquoi ngai mukimbe yeba? Pourquoi ba yini nga mwana nga botsaye bo catholique kamikie. Tala mwana nga sila azaki toko. Azelengi. Yango na boye ki oya. O mona jour na dernier jour. O aya ki penza. Dernier veillée. Abata mek ba ko sa na mutu wasina kenda ki ba bia ki kuta fini film ko bowana. Ngabiso na mona ki. Nanga na subele na munoko. Nanga na subele na munoko. Ngusubande. Bona ki parana kitsi pe na ningisele wana. Ngusubande. Bona ki parana kitsi pe na ningisele wana. Ngusabande. Kadi basala ka wana na. Ngusabande. Kadi basala ka wana. Yino tem sana na taplo. Yino tanata ta mwasi. Fallon bitodi, o tient na soni. Tu entends? Blani mafuta, monde tient na soni. Nazaki vraiment na droit ya ko bengana, on a l'exo pouvoir nanga. Nazaki vraiment na droit ya ko bengana, on a l'exo pouvoir nanga. Merci. Oki. Boni peboy. Oya mabe hein. What's un problème na Fallon? Oui. Asalioni. Obi ya gabi mbote besko zali. Boni ya gabi. Azeno filmer image normale. Si quand na terrasse c'est pas comédie ba vandaki. Banda mokile banda bananga na botama na fongoma misu. Avec du stade wana banda na rond-point à l'autre là, il y a victoire. Si na ma kalam, ezaka ba terrasse. Ozo yoka yo bitodi bureau. Eza ba terrasse. Via pandémie oyo, ngana zo répondre, so ba to bango répondre ngana ko répondre yo. Obisa moto na sama kolote wa dragon te. Obisa moto na sama kolote wa dragon te. Oyoki. Soit disant sous ba rimer réseau bimane sous babi, soit disant famille bisa le PC ba tout ce qui est maki na makemba ni na yoki. Bato anzala balokoso baginde kotonda. Baginde kotonda. Eza biloko lemba meki nyonso ko lambama. So okuta na usage unique na kati lo bon okuta na ba maki ezelo ya vitamine T. De baba nga tia bango ni ngombe po ezaki fetiko ba mabombo botama oh ba botama na nzala boliaka te boliaka te bolu kaka makabo moni cercle ba kundeli ya nanga boko tuna prix nango boko tuna e ko somba mama pango ebele oh la la bo sakana to ke so to ke na so bongo ba maboma oh yo baba ni bo famille nzala. C'est famille nzala qui ampia kate. Oh, yo so sani. So yo kuta na ngo lié déjà pour ne boya kite mini yango poani. Quand le bibondo le okoleka libumo koleka diarrhée, okoleka diarrhée na laquelle yo, okoleka diarrhée yo le ko. Diarrhée za ilika awa. Akoleka no société là, akoleka diarrhée. Yebo c'est. Nganga ba hypocrite te. Ce qui m'a kambo ebimiti na ebimaka na internet, eza mwana na Sarah. Actrice Sarah. Et azapa na nga za mwana. Yako botanga yako memanga. Oh Jésus. Aza mwana. Et puis autosa. Ye aye ne ba bidon na aye talisa. Bidon ni quel bidon? Ba bidon ko zara ba benga ba bidon na robe ne
il y a jaune ceux qui les putana jaune à l'attaque qui talisa qui n'a tida roler la terre mawate et pas c'est que publicité mine na eto ceux qui ni na tina yebité est-ce que botala Irsine ndenga yaki botala yenda zalaki moi dina neti dina na après donc avec ma na mona ke mona malamu na mona ke vraiment on dit moi na wana ndeni ka kote bakando na ba nini Sarah wana on dit ko kote en tout cas bozui mutako kufa akotika bozui tout est va. Bonsoir na biso ya Congo Liziba TV balandi ya Kevin Panda Lekecho autrement dit les mannequins de Kinshasa mo pali sango ya solo merci na abonné tout ya Congo Liziba TV au linga émission na biso ba vérité au bolanda ngo partout le monde entier au vraiment surtout ba maman batala ki émission na biso trop à un espace village Panda malgré dans un confinement mais va permettre ba restaurant et fumama yango ete toza na kati za na lingwa la mushi avenue Kigoma 95 merci à maman tout botala rabiso na Congo Liziba TV au linga émission na biso ba vérité na pesi merci les sous na Gisèle et Tati maman Versa se monter ma prince Giclo winner na pesi ombo tepe na bosani sous-te maman Nathalie Fiki pour monter ma papa pour le Fiki pour na pesi ombo te biso zali babi beti qui soloke les depuis Londres je te salue là où tu es pêche qui na vumbi vumbule na pesi ombo tepe bato tout ya Turquie au bolinga Kevin Panda Lekecho Gaël Singi Mubutu bino tout Gogan ya tout Belinda toute la famille na linga bino pas Deborah la patronne les tozana ye comme on a tendresse bisalu oyo tozane toko sola plus masolo ebele na kati ya chaîne abiso Congo Liziba TV to expliquer avec évaluation pe mamutu elere na kati matanga pe abiaza pour ça c'est ka mingi ba journaliste oya songi soit disant na ba comédien songi ba taki entre baninga songi ko pe ba kotaki bikota parce que tendance somona ka parti prité azako lo baka esengi aloba lelo na pesi merci na bato nyonso bolinga émission na biso vérité bonjour tendresse bisal en tout cas bonjour Kevin Panda c'est tendance di binga l'assurant na mwana mobaloketo pete mbisa kwa tala kasko simba te tata moi si tendance di binga bisalo nanko so boy na osel mokili nao vraiment nako banda émission boité na remercier na bayanga Karim Mokonzi la baronne ba chinoise bana membre vraiment merci et bien na bino sepi na ba tout merci et na liboso na bino lisusu ko comme ça maloba o libota na biso fa bisalo eye na liboso na ko loba boy merci infiniment na bandeko o tout ba soutenir ki biso na pembeni pe na musika na nyonso yango to ko remercier bino motema na biso mobimba nilo bapenza liboso na kina voilà merci na bato tout ba abonné tout bolingara chaîne na biso Congo Liziba TV surtout balingara Kevin Panda Lekecho Fiki pour bisalu mwana suka ya famille bisalu tozana tata mwasi nanga toko solo la plus masolo o ezali en plus rêve ba journaliste tout y internet je suis là Kevin Panda Lekecho bisalu tendresse tata mwasi ya basila tozo ramuke tolo bato ebana likambo par rapport ya oyo mokile lobby sinon ba comédien musuto monde biso basali ba émission ba bengango sabotage ba bengango ba avec programme za 10h mais comment na famille bisal oyo tata mwasi to éviter osali programme ngo ndenge ni bozu memi batu to ba comédien be bazo loba pe ba tombo kito banana kawana nanu vraiment tout d'abord au moni o akoloba bangala wana to komisa phrase wana na moni peut-être essentiel franchement ba supporter nga oui tout le monde a dit la dernière veillée ba pesa ki programme tout a dit na tract wana na maboko ko kene na corps na cimetière c'était à 8h juste ezala ki wana après parce que tonné que le kunda musika voilà corps ya grand frère nanga Joseph Mokebisalu ezala ki premier corps fait que bimawana même si la yemoko a côté qui na morgueté même Ursine côté qui na morgueté ngana komi wana 7h45 corps déjà zali banda na goudron na katia corbillard ceux qui na zonga donc ceux qui bango ba lo babongo et bongo et Serge Juliet pour ceux qui dans la même morgue zaki a papa na maman et kende hernie tout le monde a qui déjà neuf ans coûter corps pourquoi parce qu'ils ont un problème les a faute na bisoté ils a vie à pandémie aux ali babou ba attroupement ba te belete donc corps soit bino herbe bozana corps elongwe biso to longo wana 9h juste je jure à la tombe de mon père
Et là, comme ça, biso Erwana eza sunini to dans la babenga motard hein. Motard. Pour éviter l'embouteillage, je suis allé bosso na ba fungola nzela. To wumela ki vraiment wana. Nga nga na ye na kuti cameraman Joël Mola, azaki déjà wana. Na cameraman moko deux cameramen. Donc on a commis après 5 minutes bijou la reine aye. So bijou la reine aye tant on a dit on a pas sur na bandal. C'est comme ki wana azaki bete bango ba misela ki na bango ki boostar na bango. Et puis Dédé Congolais a respecté RT. Et ça faute, mais surtout ça faute, gouvernement pété. Et ça bibeko et quoi monde a été respecté yango via pandémie oyo. Quand il faut le voir avant, sur ba recel yango tricage sabotage en guise de quoi? Oh bah c'est plus balobi que oh balobi ba complexé. Oh toi lobby comment on a complexé. Oh marabo au raisonneté. Bon c'est que il y a ba Serge Luyeye, ba zaki fait sabotage. Bolingo ko respecter RT. Bolingo la retard. Ko la retard, ko ça na ki star. Surtout voilà toi de la bino pour boza banani. Oh mais baza ba collègue, nous ba artiste. Ba oh ngaza na volonté nga landa kaka. Oh nga azaki na souci asi nga landa kaka na cimetière parce que ça ba ndeko musu ba bando benga pe biso. Net ya gabi. A comment que vraiment tina mon corps de que ya gabi bengaki balanda ki biso tukina na cimetière. Belinda idem. Bayaki ndeni. Bayaki ndeni. Bato be balanda kuna. Oh da yaki tende lingine tel nga sango des problèmes sabotage té et ça programme ezaki établi bongo et puis après vie à pandémie et c'est nga qui ne bon ba ngi tout maté et il y a nombre limité qui 20 personnes mais tout monde qui nous tombe parce que bobi ka monde qui ngilaka wa c'est na volonté il y a ba c'est sabotage comme mais ça veut dire que yo bengi ba na maman papa na pardon ba ça sabotage pour le cimetière mais pour la raison du cimetière tout coup tu ça quoi matanga ya mboma koleko mela oh on va le bien on le bien ça complexé on a tata moi si reste dit la biso na tu traites tous les comédiens va qui va lobby oh ba le bien ça va complexé na lobby yango mais là c'est qui volonté na bango ko parce que chaque jour na ndaku ba to filmer tu éviter te ebele ba ko na ba chaîne ba comédien na ba comédien ne ba ko na ba chaîne et puis sûrement ça double face double face comment tantôt comédien tantôt chroniqueuse ebele ba ko ça ba ko yo fianto yo mo ko yo fianton nga di bingane na zabobo yebi yango bien nazana 3 métiers na nzoto nanga nazara na couturière nazu diplôme na coupe couture gradué animation culturelle na ina depuis 2003 ba collègue papa mo pasu la collègue na ngabo demander na film comme kimanga ça avec na vie du public yami satu théâtre eza na makila donc on combine tous les deux et belé quand on va belé ba chroniqueur et ba rêve et belé ba rêve nanga ba comme ko langa ba ça ba rando ba côté mais ba ko kango te et ba ça ngo e simba te et puis nous pe bo epé ba ça lango pe na tangi na kombote wa ko zwa par na ye italien ça lango pe kaka visibilité sociale nango ala muka pe kaka ba tia pe ka o ko na ma de sur TV héros. Voilà, tout ça, tata moi aussi, na bisalu, ya basila bisalu, tendresse bibinda, tendresse ko lelo, tout le monde qui comme moi malgré ba kinaki na bango ba kei ba yete bino boya, beaucoup de ba comédie wana. Parce que vous s'attendre ça qui pour bazo ka ba image, tout bazo ka buzz, c'était quoi d'abord? Parce que ma bonne question t'es pas. Et kindaki, botaki cimetière, bozongi, beaucoup de tala ba comédie se beli pa basila. C'était à bazo quoi? Pour bazo ka ba image ngo. Pour nanga ezala ki ba ya plus pour la image pour sila za combo. Bon pour nanga vraiment na ko baté intention bango ezaki ni voilà ko bébé ba ke bazana ba chaîne té neti bobo azaka na chaîne té mayaki mais yemo bobo monique excuse yemo bobo monique ayaki retard ako bani ay ko vanda gabi ke no ba uta cimetière ba ko ya osala ngo problème té ko azana maturité mais azana na maturité té en raison selon yi vraiment oh tout comédien obi comment bo le gouvernement si bo sengue pardon franchement bo sengue pardon parce que vous raisonnez mal et ça si la tasaki programme wana té et ça via pandémie. Et puis, donc, les cimetières à musique, tu as ça va gérer. Moi, je suis en train de faire ça. Musique, qui n'est pas ça. Et puis, si tu as bon et l'ongouate, bon, tu as bon. Et soit au doka. Voilà, bon, doka, on est au but. Comment on est arrivé à XP Changa, Blacklight, tout le monde est à cimetière. Oh, vous avez parmi vous poster déjà l'image d'un Taliboso. Oh, et ça, félicitations d'abord. Et ça, les rage sur Internet, ça veut dire que vous avez un yo. Et ça, vous avez contredire. Ça, tu ça, félicitations d'abord. Ça, parce que je n'ai pas bien quand la vie, tu as Internet, c'est ma casse. Et bien, si
siko yesa biso nanu o ba tanda te exil la koya to moni famille bino famille na bino boko yamba exil boko kangena nzoto ako kanga bino ako le siko belo ba tike no na kane ça que no ndé tout d'abord nga pananga na comme ça un message pona ko longola ba tsuba nyangala kata ba salité na mituna bango mingi nazoko tinda message na deux personnes nani Fallon Mafuta na Bitodi Blandine moi na bali komona bango ti baza ba bord moko botia na mituna bino moi to deba sabe oui ba nani badani Fallon Bitodi na Blandine Mafuta so na bala komona bango Fallon Mafuta Blandine Bitodi botikali na sonye badongolo meso moine pour votre information Irsil azeko lala banda mukolo papa kufaka ngai nazalaki na morgue na boye ko filmer Irsil pona ngana la musa makanisa bato ebele nde na boyaki so tebe jeep na bona ndole kona lekona plus de 4 fois na image nanga na boye ko kozwa image na kati na ebaki ke tant on comme na cimetière est-ce que son fongola maele na ngai nde bomonaki na banda na ndoko da flash tango ba okende ko suba ici asimbaki sila azoli sila après sila tango que suba atrena leka ndeko sœur asila moi simbe maman ba sila wa tekila baba Jésus Christ azali mwinda déjà ba do monaki et puis Irsil ti azali ko lala pour akufi azaki papa na ye voilà Irsil akoya kwa baleki nzela te ayaki talisa te po ebele banda oya matanga wana talisa aye na moi po bika kamera ezala bamona ye pe aleka na buka bomo pe ayaki mais ye ezalaki bongo te ye akolela mais botala attitude ayaki na souci et puis alati ne robe ma boîte robe laisse robe kozala kozala ouais alati robe na ye ya mawa ya noir eza oyo te mais ezaka nde mona oyo eza obide ya noir eza signe ya mawa bomoni yango oyo ezaki nani ayaki na robe neka ya boye ya boye oyo vraiment amonaki ayaki na robe na boye na lunette ne pe ya boye abengi ne suki na ye azalaki na ma acompliqué te sans maquillage miso eza kovimba azolela na mawa na motema abungisi papa abengi aolela camarade na ngai Joseph. Oh, c'était mutu ayetalisa te aza na souci ebele baki talisa po bamona bango arépondaki et puis guerre rando wana eza malamu mpona kozongisa bato bateyama bandeko mibale si bana ba problème tokota te mpona kotia kisongisongi to non mpona ngai Irsil aza mwana na ngai lokola Sil aza mwana nga tata mwasi na kosangisa na devoir na tikali nango tina cha mutu nanga na se zo likolo ya kosangisa bana nanga mibale bazonga na harmonie na bango po basi bazonga siko ezela siko établi bato bamonaka na bango yango R2 na télévision ndenge bazalaki na batournage oyo abengi oyo oyo moninga pa bengi oyo tu vois eloko tseka bado sala yango wana ou allons-nous atola pesi Mike la duchesse mbote belé wana mutu nanga mo donc où allons-nous voilà eloko tsoto sala ka onga na tseka na sala yango wana Fallon Bitodi otia na soni tu attends Blandine Mafuta mondo otia na soni nazaki vraiment na droit ya kobenga na on a l'exo pouvoir nanga merci qu'il est moni exipeshanga et bouger internet et ningisi ba pe lobby o esinga ba ce que ba ndina ba to pe so bi Fallon mais ça pe na ba comédien muso pe ba saki ba parti pris ko ba côté la ki plus exipeshanga ba côté les bisalo ko ba ndina ninga ba comédien wana bateyama mbala sima bakotaka te pona nga vraiment bato ba succès mute ba deux personnes wana bango na monaki mais omso na monaki bateyama mbala sima ba e bandenge ya ko gérer ba langage yango bi le lobby munoko oyo lolemu eza elo membre moko ya muke na nzoto mais bomaka mboka yango basalela ngo mbebo basalela yango minu batia kuna po eza loko mabe eko boma pe mokilo da panzani
mais ici na sebati mito ba mona sikoyo banguna bango baza banani yango wana ko koloba donc ete ya bango ete ya bango mais nazoki mo kesima na danaki ba vidéo no après koya ya Dinana na Sarah Masiala tout monde qui tendresse le ko pété qui makasi au Silique pardon est-ce que vous avez un problème na Sarah Masiala je sais pas ou c'est quoi au lobale qui a complexé avec ko filmer ko ça la buzz ce matin mais Sarah za mwana au leki asila bisala ba story ba filmer belé malgré des problèmes pourquoi il y a Sarah qui a un choc et Dinana na ko répondre bon na ko fula mwana ngote tout d'abord nganga ba hypocrite ceux qui makambo ebimiti na ebimaka na internet eza mwana na Sarah actrice Sarah aza pa nanga aza mwana ya ko botanga ya ko memanga oh Jésus aza mwana et puis autosa ye aye na ba bidon na ay talisa bidon quel bidon ba bidon ko zara ba benga ba bidon na robe na ya jaune ce qui technique puta na jaune la taki aki talisa aki na tida ko lela te ya mawate et puis zo seka so publicité minu na eto ce qui ni na tina yebite est-ce que botala Irsine ndenga yaki botala yenda zalaki moni dina na après donc que na mona ke mona malamu na mona ke vraiment on dit mwana wana ndeni ngako te bakando na ba nini Sarah wana on dit ko te Masiala en tout cas na yebi bozui muto ko kufa akotika bozui tout est vanité to bela ba bien matériel te papa matériel te na ce qui azana ba mbongo ndenge yo kumisi wana pas sa relation na yo totali relation na yo bola kisangai 4 immeubles ya tonga 10 niveau awa na Congo oh Jésus soka azana ngo na tiki chronique na kaso na télévision te bola kisanga mbongo c'est quoi azande hypocrite yenda pelisa moto makambo nga kolinga mutaka bolaka batute na kolingelo ko moninga ngato beba na ngana out na finga okutu men est-ce que ça d'avance na finga bimission to na bimission poni poto kibo moto ezali obi ona mère na ngai a pété biso na kamonga saki mabe et si essayer biso mbali siko ye bango ezaki na privé bon pourquoi ngai mokimbe yeba papa bayine na mwana ngabo tsaye bo catholique mikie tala mwana nga sila aza kitoko aza elengi yango na boyaki oya